C'est quand je te dis, à 8 ans, je ne suis pas dormi aujourd'hui. C'est quand je te dis, à 8 ans, je ne suis pas dormi aujourd'hui. Nia ezelo to kendaka ko chango na place ya secret. C'est difficile au monde. Muto atelemi kuna atala muto zo sumba awa. Voilà. Donc ezelo oyo to sala rango toujours dans la cachette. Place moko Bible lobi bato oyo bakokota bato bakozala na marque ya front wana bakozala kaka 144 000. Seulement bato bakokota lola. Voilà. Mais aujourd'hui, chose grave, l'homme s'est transformé à un animal, je ne sais pas. Parce que les lois, même Niama, Makamou Batouba, ça l'a Niama, ça l'a ngoti. Mouta Fungoli, Mouta Koneboy. Mouta Sumbaliko, Nae, Nie Koti, apparemment, Nie Moutona Sumbagi, Nie Moukié. Allez, Yé Moutou, moi, s'il vous plaît. Agile, on l'aime, on est à la Nisi, à Mobile, et Sika, Nie Zobima, à Ocharawe. Niama libanki ya ojo luka libanki ya mobali te bwa sangisa nzoto. Ligorodo ya mobali ako luka jamais ligorodo ya mobali. Nimbwa sangisa nzoto na mutu. Ligorodo ya koma jamais na idée azwa nzoto na ye asangisa ngona mutu. C'est impossible. Lelo yo permet moi komona moto il se permet ya kozwa nzoto na asangisa na mbwa. Lelo yo komona moto azozwa nzoto na ye asangisa na moto akufa. Moto azozwa nzoto na ye asangisa na niama. Bienvenue dans les différentes chaînes Nabiso, Bolanda Rabiso, internautes nyonso ya partout, bisika nyonso bozwami, vraiment tout ça, vraiment dispo pour nous informer, bino pour nous passer nos news Nabiso. Merci encore pour la confiance et fidélité aux aranango ya Bolanda Biso, les différentes chaînes Nabiso, les news, l'actualité du jour. Ningo to lobaka comme actualité n'oblige, tous à la kawana pour nous informer bino. Toujours abonné Nabiso, merci encore. Voilà. Les autres kolobela makambo eza koleka précisément na mboka ya Dubaï oyo eza koleka eza ko circuler na ba réseaux sociaux oyo ba fi na biso surtout ba fi congolaise oyo baza ko kende ko teka nzoto na bango baza ko kende ko lia ba salité donc to lobaka ko kende ko lia ba kaka na pona bongo mbongo ndenge baza ko benga bango lelo ba fille de chance et ba fille de chance yango makambo eza ko lelo problème lelo na ba fille na biso ba fille de chance ba fille ba fille soki ya étoile soki ya nini lelo toza komona ba fille baza ko sala ba fille na biso baza ko sala vraiment ba dégâts ebele na mboka Dubaï et puis ba fille na biso wana so toke plus loin baza ko kende ko bimana ba mboa baza ko bimana ba mboa et puis ba fille na biso ngoli susu ba komisi bango bamboa donc ba fille ba komisi bango na ba image ndenge bamboa ndenge ba nyama bamboa basalaka bango pe kozwa bango ba tie bango ba matoi basali bango ba biloko moko boye et puis bakangi bango basinga ndenge bakanga bamboa en tout cas baza ko utiliser bango batu mais baza ko utiliser bango lokola bamboa moko ya baser na biso te ko kufa na ba pratique wana oyo ya kolea bakaka abote ko kufa moko pe akufa ki lisusu du fait que ko sangisa nzoto na ba nyama wana azwaki ba infection moko oyo vraiment ezalaki elekaki déjà niveau ezalaki pena ba minganga bakoki te ko soigner yango donc eza ba infection oyo ezalaka na nzoto ya banyama en tout cas quand ba minganga basalaki découverte wana bakoki même pas ko soigner ezalaki déjà trop tard la fille ndeko na biso mwasi wana akufaki nyonso wana eza ba réalité oyo tozolo ba affaire Dubaï ba réalité oyo ya ba fille na biso baza kosala na mboka ya Dubaï. Alors lelo na kolobela ngonga moko te je suis avec mon invité du jour l'artiste chroniqueur analyste Yams Yambe ndeto sana na plateau autre sur na ye ngoi fongola de plateau na biso à qui je dis bonjour Yams Yambe. Bonjour Segon Kapanga Kapangologie. Voilà. Bonjour na Ngoi à la prise de vie aussi à Gilit qui est là. Voilà. Qui est l'assistance. Bonjour na bandeko tout bazui ba kwa Rolanda biso na différentes chaînes kande moi lobaka. Un grand merci à vous parce que vous pouvez sarabiso confiance, vous pouvez sarabiso paie moi litoi parce que c'est pas donné à n'importe qui monta vendre peut-être 45 minutes, 30 minutes, 20 minutes kaka poata la yo. J'ai le lot ngamro na sengi segwa ya manga to mega osola parce que ça fait très mal. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Comprenez que je suis avec Yambe, analyste moko lobaka tellement bien. Ndeto meka ko échanger na to partager par rapport à affaire Dubaï Yams Yambe. Lelo Sony komona makambo oyo lelo toza komona lelo to ebité ou allons-nous mokileza okende wapi? Ouais. Ba sœur na biso à cause ya koluka mbongo, à cause ya ko apparaître, à cause ya kozala na ba bien, kozala pe mutu na vie. Lelo to moni ba pratique oyo ba sœur na biso comme ça na Dubaï.
Dubaï tu vois qui époque bandaki na likambo Chine ezaki Chine Chine ekolongwa Turquie Dubaï oh na kata Dubaï wana miso baza okenda on a voie normale miso baza okenda pena ba commerce ndenge ezalaka ba commerçant et miso baza okenda commerce ya koteka nzoto ya kosala ba pratique moko o eza tozobenga ngo ba pratique moko mystérieux ba pratique moko bizarre o lelo ezo circuler na ba réseaux sociaux yambe oza muto déjà otalaka ba réseaux sociaux oza muto déjà olandelaka ba actualité ba news nyonso elikaka ozaka vraiment informé tant tozolobela ba makambo affaire ba fille na biso ya Dubaï oyo kolia ba kaka kokende kobima na ba mboa yambe tant qu'analyste. D'abord, c'est regrettable. Premièrement, merci pour la question. Et cette question, je crois que vu qu'on va parler de tout sauf rien, on doit essayer aussi à mettre en haut vraiment dans l'assiette, quoi. Permets-nous pour certains langages de réutiliser, peut-être que les ébino. Moi, je demande déjà mes excuses parce que moneti bisoa ou atolinga kubenga bengelo na kombo nango. Voilà. Neti kaka certaines personnes vont bango kaka, mais nous chez moi peut-être nga bango nié. Nié parce que au monitango benga kaka, ça sonne un peu mieux quoi. Il faut le nié. Nié zelo to kendaka ko chango na place ya secret. C'est difficile au monde muto atelemi kuna atala muto zo sumba awa. Voilà. Donc les zelo oyo to sala rango toujours dans la cachette. En secret, voilà. En secret, c'est-à-dire toilette ezali nde bando na biso muso kota West Africa benga ngo cabinet. Cabinet ezali skap na okekotika nie nanga zongo nanga oyo zo bima na ba partie intime nanga. Voilà. Mais aujourd'hui, chose grave, l'homme s'est transformé à un animal, je ne sais pas. Parce que les lots, même Niama, c'est comme je te dis, dans 8 ans, je ne suis pas dormi aujourd'hui. C'est-à-dire, na Boutou, 18h, dans la mouki, 22h pendant que je téléphone na charge parce que j'avais pas de courant chez moi. Voilà. Dans le téléphone est na charge, j'étais obligé de le place me sortir na charge. Dans ce qui na charge, na zongi. Et du coup, tant on a zongi, on se rendre compte que na zaïsu na pongité. Na zui nanga Bible nanga, Sainte Bible, na fungoli yango, en tout cas na ebité ni netinda inga, na kei directement na Apocalypse. Na bandi kotanga Apocalypse du premier chapitre, na premier verset, na sukisi lelo na ba 4h du matin, je crois, na 15e chapitre. Presque mon Bible lobelobi, bato oyo Nzambe atini 7 anges na ye. Ba ange wana ba kitina seme balingi ba boma mokili. Nzambe abisi bango lobi 4 anges. Oyo ba contrôler mokili mobimba. Abisi bango lobi bokita na se mais bobo manano batote. Bo sala bango nano mabeti. Jusqu'à ce que na ko tcha bango ba marque na ngana ba fond na bango. Alobi bato oyo bakokota bato bakozala na marque ya fond wana bakozala kaka 144 000. Seulement bato bakokota lola. Abandi kotanga ba tribu na kata ba tribu ya tribu d'Israël, tribu Juda, Simeon, Manassé, ati ba tribu je crois tribu moko azui 12 millions qui fait 148 millions. Seulement. C'est-à-dire tocana nous bato baza invité, bato bakufa déjà. Voilà. On va se poser une question. Est-ce que biso to kozala na ba chance ya kozo ba front wana lelo? Papa, tout est accompli, ainsi dit la Bible. Et le roi Sikeza li soutient de konanga ke personne ne trompe. Ni amali banki ya ojo luka li banki ya mobali te ba sangisa nzoto. Li gorodo ya mobali ako luka jamais li gorodo ya mobali. Ni mbwa sangisa nzoto na mutu. Li gorodo ya koma jamais na idée azwa nzoto na ye asangisa ngona mutu. C'est impossible. Mais le lot permet-moi de moto, il se permet à rejoindre à sangisa na mbwa. Le lot au moto zozo na ye a sangisa na moto akufa moto zozo na ye a sangisa na niama. Plus loin s'il vous plaît. Moto fumoli munoko boezongo moto zo sumba do ye munoko comme ni bulu ya wese moto zo sumba niezo kota na kata munoko na ye parce que moi excusez-moi vraiment en tout cas na désolé ta matata vidéo moto fumoli munoko ne boye moto zo sumba likolo na ye nie koti apparemment nie moto na sumbaki nie mukie ale ye mutu mwana mwasi s'il vous plaît azilo le monea la nisi ya mobile sika nie zo bima aochaka we. Voilà. Azo lembo la place nie zo bima.
Mais on va où exactement, mon cher? Ah, Nzambe, okozonga noté vraiment. Voilà, c'est pas ça. Excusez-moi. Na 8 ans on réfléchir. Na yoki nse bongo Marie Musambu. Natali na luki mission mo Marie Musambu asala obi. Soki na sisi ko sambela na yoka on dirait posa ya mokilier comme na suka na matamba molola. C'est-à-dire na kata lien senanga tango na sambela. Enlèvement ya ezwanga na kenda mba moko. Pourquoi tu sais, quand on a poussé réflexion dans le bon pourquoi c'est bon? Parce que on a monté ma somme. Voilà. Peut-être yo ou tina lien sain yo. Ou ça non pur. Tant au fumoli ndako non au fumoli ndako monto liboso okutana misu nao eza moto ou ko lien nye ya moto. Eza moto ou ko bimana mwati mwa juste super ma mbwa abwaki na kati ya sexe ya mwasi. So moto bongo tango yo kutani na yebisanga oza béni oza maudit. Parce que la Bible dit celui qui reçoit un serviteur de Dieu dans une qualité de serviteur de Dieu, il est béni, il sera béni, lui et sa maison. Et sa progéniture. Alors, moto le temps il est maudit, lui et sa maison et sa progéniture. Quelque part, aujourd'hui, s'il faut dire, tout le génération actuelle, tout le influence, tout les nini tout le monde non, ça n'a rien à voir avec l'influence. C'est juste, en fait, je sais pas, aujourd'hui je vais être un peu trop spirituel et puis trop biblique. N'a comme pasteur té. Mais n'a comme na pour ça pour on dirait na comme na pas rendre ko sambela makasi di susu na lukape sunza mais na moi profondeur. Second, oui bitan au Bible lobby, Apocalypse lobby, je crois na communiquer batou. Verset, je crois, ils ont dans Apocalypse chapitre 12, verset 8, si je ne m'abuse pas. Chapitre 12, verset 8. Et lobby, il y aura que 140 000 personnes au côté là. On va front on a marqué. Alors, imaginons maintenant la cœur est ressemblé à combien? On va couvrir combien? C'est que au côté là, par rapport à bateau banamukili. Alors je me suis dit, à ces souvenirs, on a un certain parmi Batouana Bokota. Parce que j'ai eu très mal. Il y a une ces influences, c'est bon. Les autres comme Bapédé, tu koufi. Les autres comme Bapédé, tu koufité. Les autres liés, tu koufité. Les autres mi tu bimina, tu koufité. Vous voulez me dire l'influence? L'influence, c'est quoi sur ma vie? Il y a des personnes peut-être où bah découvrir en gros bah influencer baninga. Non mais on ne sait pas c'est parce que et comme on impact moko boye. C'est pas ba fille nyoso et puis na idée na ki Dubaï. Comme na ba niveau moko boye. Mais ça ba fille na ba garçon moko ki ba kosaka ba ki pédé kuna. Dubaï est un pays moko touristique, est un pays moko commercial, ba moko ki osomba bloko na bango kuna. Ba moko yo sama na bango kuna, mutaro yo sa vacances na kuna, peut-être pour se détendre, voilà. On a besoin pour ça qui n'a Dubaï, n'a pas ça moi vacances, n'a moi vite fait, attends moi une semaine ou 2 semaines, c'est bon. Quelque part tout le bas, tant ou bateau, il y a liboso, tout le bango qui bateau, à liboso, parce qu'il découvert, des ba influencer ba ninga na bango, parce que ça moko kaka ndia ko kende à découvrir l'eau moko et puis à partager ngo, à intéresser ba ninga, à intéresser plus ba maillot faible. Voilà, makambango lelo vraiment est comme un impact et puis comme et comme eloko moko boy comme on dirait normal. Bah c'est on a biso belé ba ko pratiquer ngo bon. Lelo to ba vérité yam si yambe ser na biso moko aote ko kufa mais to tanga kombote pour na respect amoi. C'est wana yé pa ndé okende Dubaï et akende ko découvrir makambo wana. Et ba master na yé ba yé ko découvrir que moninga na bango aké mais ba revenu biloko akomé ko yana ngo ba comprenez été. Du coup comme ça et c'est akomé ko yana ba biloko belé ba marchandise belé ba c'est na fond voilà fond ba 150 000 et ba master ne ba intéressé ba luki ba yé ba et pourquoi ni ne sali que azwa fond wana directement ya niveau wana ayebisi bango non nakendaki nakutana ndele moko boye koko na mwa ndele nde moto akosala nga boye nde azofinancie nga azopesa nga bamoyen oyo lelo eza boye quelque temps après ser na biso bani bamalade omi bamalade ebele akende bacheke kaka nzoto nde ezala baexamen docteur ayebisi ser wana bi makambo na moni yo na nzoto na yo bainfection oyo eza nango na muna yango depuis na bana musala oyo ya médecine na muna yango na nzoto mutu te c'est-à-dire ya musala oyo ya ba infection na mo ezaka na banyama si donc c'est-à-dire na batunanu na muna genre ya ba infection oyo te et la sœur la fille na biso en question elle a avoué directement voit qui a koloba vérité que non
en tout cas docteur ndena kinaka Dubaï na bangana mbwa eza cop na salaka na bambwa donc raison pour laquelle moni bien nga to mbongo naza nango eza par rapport Dubaï cop na kinaka kusala ezaka yango la couverture ezaka o mona ka bilamba bilo na yaka nango ma marchandi mais on a kinaka vraiment cop wana eza yango wana quelque après c'est en tout cas et Zambazo qui moli monaye non Zambazo moli monede voilà tokoloba Zambazo moli monede akufi et puis qu'elle s'attend à affaire merci kendeli felo ya li felo à moto voilà merci pour azana séjour de mort peut-être azana na lieu de tourment c'est la kawana c'est akufaki et puis donc docteur Ibi ko sa famille na vérité moi mikoleleki. Et en tout cas, moi, les solons, on peut se mouiller pour faire des Kinshasa. Et moi, je suis sida, on peut faire des Kinshasa. Na dei na ema solo betama, na ema solo betama qui en tout cas biso beto qui quand même les solo wana o na betelio. Quelque part yam sima kama bongo. Pour moi na kama bongo yam ser wana. En fait, c'est quoi problème est nini. Les lots problème est ali, les gens veulent être influencés facilement. Voilà. C'est ça, c'est quoi. Est-ce que même tu peux influencer dans la voiture? Nous devons influencer. Écoute, tout ça, l'analyse, on va te la biso. On va te ça. Je vais comme avec Moukouba Kabila, venanga Kabila, je te salue Moukouba Kabila, je te salue de là où tu viens à Kingakati. Na sepela kindo Kabila ba ndeko na biso $5,000 na libanda Kingakati. Et ça là biso bien. Tous on a besoin na OP. So OP ça idozo nga ozongi osa biso bien. Ça n'engage que moi ma propos teni nga na bipo nanga. Na bipo na congolais mon côté po nanga Moukouba Kabila soko mono kozana poso zonga lisusu nga na ko voter en tout cas po nanga voilà c'est bon tout ça analyse revenons ici mutu roi Kabila na mbongo ebele oui mais faut que na mbongo ebele siko tango yaka va kota na pouvoir azali na posa mbongo po abongisa vie na ye azali na posa mbongo po abongisa bana na ye azali na posa mbongo po abongisa mwasi na ye azali na mbongo po asuma mapangu akoma homme riche lelo oyo biloko nyonso azali nango besoin asali mbongo esali nini etikali mbo azaka na mbongo ça arrive maintenant Kabila aza na mbongo mona ndako evandi nango bezanga eloko osala okopona aza na mbongo mo evandi ezanga eloko osala c'est-à-dire quoi nini aloba nini place wana c'est bon nini aloba boye peu importe degré à relouquer la mbongo to relouka to luka ngo ka pour satisfaire ba besoin na biso temporairement parce que so na kufi sikoyo second nyonso na date etikali moto muso azia ngo akomisa ngo yayi voilà tango na sana na vie boye mbongo na oluka et réseau de ba posa na nga nyonso ona nango na posa na ke Dubai na oki na posa so bali papa na so na posa na va na basi na va na posa na liabo na lié après mbongo erotikala eloko osana mbongo e ate yo kasi toluka mbongo pwani pona zala bien na zana santa bien na somba sapato na ke poto na sala boy na sabwe ba posa toluka mbongo c'est ce qu'on a sali ba posa na nyonso mbongo etikala na osana ngo nini eloko te vani nango yo ke Dubai yo sa ba course mo ya 10,000 okomi kuna boye ozui course mo ya msusu ya 300,000 400,000 oyo somi le pang oyo sali ba faire yo moko moni make ba faire no na jana ngo be tona sala et sili mbongo etikali voilà et le Siambe on dirait eza aujourd'hui passez-moi s'il te plaît quoi c'est ça parce que le lot il y a des filles au bana besoin bailler ba kakendara voyage et il y a des filles le bana pour ça ba mon autant na voiture ba mon il est trop belle de chaussures aux chevelures ala kabelo bien ala taka bien ma fille va boire kama ma fille étoile ma fille ba lava ma fille ba sukola ba pepele ya ba fille ya makolo zozote makolo pepele ba fille balinga honorable voilà c'est ça il y a même ça balinga honorable so hollandie en source alinga honorable était aleka na nzela honorable Moroti. Voilà. Et ça il y a qui dans Dubaï, soit attaqué Braza pour banda on a Braza Marambwana. Braza Matadi. Bangwana ba même fille wana. Yango lelo yo, c'est quand j'ai mal à réfléchir sur la jeunesse aujourd'hui. Na ibisi yo toza na ba parvenu même la jeunesse. Ça déjà ba to monsieur fait ba kufa na bango avant. Excusez-moi pour ces termes, je vais utiliser. Ça dit ça, c'est long, il faudra pas couper avant. Parce que bateau Moussous, ça m'a qui l'élo. Soit couper en 2012. Mais tu as tout dans ma rambote. Vous comprenez? Soit couper peut-être en 2005. Ouais, base. Mais l'autre côté dans ma rambote.
le problème ezaka ke tokuta na makambo parce que tozana ba parvenir belé na mokili lelo bato mosusu atanga classe T ayebelo te yazui surtout ba fille ndeko nanga application TikTok na tuna yango na bi TikTok mondela sala ngo pona ba congolais ba bi na empoisonné ba pona TikTok ngo dans on même influence à TikTok mais oui so ba comme empoisonné ndé ser na biso moko boyi paraît azara na influence à TikTok azara reconnu na TikTok ba bi ko empoisonné mingi tozomona ngo bongo donc c'est comme si nyonso toyebate makambo lelo tozomona oyam siambe toloba est-ce que ça conjoncture ya mboka te conjoncture eza ndenge mokili ezokende eza ndenge mokili ekende toza déjà 21h vers minuit voilà toza déjà vers la fin du temps c'est-à-dire pour ceux qui nous regardent maintenant que luka pasteur na yo luka nzambe na yo luka nzambe na yo na ndenge ya solo bongola motema na yo ozala parmi ba 144,000 ba okota lola ils ont jeunesse, ils ont unité, influence. Nous sommes presque à la fin. Tous à 21h, il faut qu'il est à minuit. Tous à 21h, papa. De la fin. Tous à de la fin. Ça influence tout le monde. Le nom est aussi à s'en charger dans Ukraine, ici. Il réussit pas lobby sur la bête, s'attendait dans 6 minutes et écraser France Mobimba. Alors, si on a écrasé France Mobimba, il y aura un petit allié à France Mobimba, il y a pas attaque de partout. Tant qu'on attaque de partout, c'est la 3e guerre mondiale. La Bible le déjà papa. La Bible nous parle même des Armageddon. Tant apocalypse na zuit pongité na kokité. Voilà. Na kokité. Tout le monde veut apparaître devant quelqu'un. Papa, ni na zuit veste na oyebiti. Ni na zuit basket na tiens makolo oyebiti. Ni na zuit lunettes na oyebiti. Ngana tokutani kande tokutani boy. Secondo la tipa ntano na yebiti so ozela yango wapi. Comment vous ko envier nga? Ozo envier lenga nini? Donc na ko envier lo nini? Moko utokufa ipare kaka c'est bon bakufa bango nyonso bakelife lobby bakufa kuna c'était comment c'est biso bakufa bakufi wana uti kokufa awa alie nie kaka te kaka ozobimisa bango il faut bandeko bana poto bandeko bana Dubaï va comprendre balie ici ye nie na makasi nie yango ezo nie wana papa nalobi biloko tolie toyo kango sola kitoko na odora moko bien fumbwa Thompson bakalinga bacha makaya banini fumbwa kitoko bise sola kitoko tango koti na libumu na tango yo bimisango e komo bimisa solo mo bato ba sepela na ngote mais comment yo moto yo ka solo yo moko sepela na ngote mo fungole ngo munoko pour la combien bazo gagner combien c'est de 15 000 à 40 000 dollars seulement. Oui, bah chiffre monsieur ton nom extraordinaire. Tant que la solo même avant même peut-être qu'on va véhiculer. Toyo comme solo oui bien range bah 28 000. Ah c'est mon cher. Mais les lots une voiture le plus cher fallait autant bon c'est ça 50 000 dollars. C'est rien. C'est 50 000 dollars c'est l'autre papa. L'encriseur m'a offert autant mon le plus cher ça 100 000 dollars. Voiture moko bina filazo laksaka na baso benga Fabrice azo benga Ibrato na kata lopango na moko za na 16 000 monsieur za na 22 000 dollars. C'est rien papa. Ça nous est arrivé aussi dans bon on est au chapé na ba poche au kepe yo moko pe au somi pe voiture au tamboli pe nango. Les gars monter au ça la pratique on a té haut. Mais oui papa. Il n'y a pas de succès, il n'y a pas de bonheur. Na bango bato alingi facilité. Facilité même bana mibali. Lelo bato alingi facilité trop ya. Na yebiso même bana mibali. Moi na mibali azo voyager awa azu Dubaï na visa na billet nyonso $800. A komi na Dubaï. Ojo somba nini? Yelo kote. Akio koma PD. Ebelenga na yebi za solo ko beta te surtout Dubaï na biso ba noko bazo pasuka na sima est pas possible. Ba noko bazo pasuka na bisa bino ba noko musu bezo envia na ba TikTok wana ya ko envia no nga na vrai noko besoin envier ba noko musu ba TikTok wana ba pasuka déjà ba noko musu bo mona bango ba lati pantalon yo kan noko autamment ba na car danger nzoka ba pasoli sima ngona na Dubaï ba tcheli voiture na mai ala ina nga ba ni influencer biso ba esprit faible ba yuma sikoyo na ba journaliste mais oui papa yango na biso na be Dubaï wana zo kena ngala tina yo découvrir no so ezani nkuna yo zo kena yo po ke makambo nga na okende papa moi je travaille après tout musana nga yango na osala
na bina na pose na congé moi de 2 semaines. Voilà. Le temps pour moi na zobna c'est appelé moi sinanga ya so ya putu kangisi ma na biso na zu ngana ngena moi sinanga na ngi Dubai ngamo côté. Pour ngamo ko pe kuna bika na zabe moi élégante. Kuna be na ko ba proposition ko ya pour qui n'est normal mais ba proposition qui okuta na c'est ça le faible ne ba sedara. C'est go yebi niveau to kembite papa. Yebi niveau to kembi o lati body moko boye ya bien té. Oza na facilité ya kokoma ta place moko ozo matana taba 40 000 to taba ta $50 ezate mais l'autre comment place moko boso mpe taba balier au fin de place moko au dégager pe. Tout ça linéaire. Et le routine de Gonangaï, to zelika attend, ba noko ba oser la tente, ba fi ba oser la tente, ba na posa ba boa kama. Donc azana posa so monenga na so mi voiture na moko benya za na vite na ngana, ta na longo na komi na IST, ye ba na posa ko maga bongo. C'est ça le problème. So ta yo zo envienga, place na joli voiture yo yebité, place na joli mbongo, oyebité, mais fort na oyebité. Yo zo envienga, ozo envielenga ni tango ke Dubai na $600 okomi kuna ali ba proposer yo loza ina poso maloko second osaini second peut dire soit Dubai ça la kopo ngape na kotara si à côté. Voilà, parce que les biso kuna déjà lumière du jour parce que les temps et les 5 bongo biso to tambola par rapport à temps yam c'est mettre comme dans souka mais d'autant qu'on a fait mikolo les gars vidéo moko ya ser moko ebimaki ana besoin zo makambo azo ba tonton bien ba mara bébé akina obimana nganga adaya banalise belé salamaki akufa ça dépend mais yango na episode ba fi ba komi prête à tout donc nganga ebisa bimana yo bimana papa na episode na kaleza la po mona fi azo kanga mobali na kisi fo mobali na zaka milliardaire lelo komi atoza no lelo côté moi ça ke ka kangi yo kana kisi donc osaka ya ye nanu anatanda yebite sikani obongela non mais je te jure yo ebisanga no fi wana nanu ye moko no komone na obe ana mbala malongati pe ya sonama akufa déjà l'illustre disparu ana mbala malongati komone ka boy ana tenya bien te muta kufa ana na tenya bien te bakabelo ya te bango ba fi abongo ba bwa kama o ba fi makolo kilo azala ina ngote oyo luka oganga mobali na kisi ata yo moko mobali ngobe po lingo kanga na kisi neti nga soko lingo kanga na kisi il faut savoir mo élégance il faut savoir mo élégance mo boy na moni be moi na bi fio aza bien na apprécier pas pour na approcher voilà approcher tata on kanga na kisi bango ba komi kata salut tonton boni lobe okuna boye buk azu photo na Facebook akena na ba blog na bangwana yango pour ça que mananganga ba fi nyonso ba garçon nyonso ba osa ba faux pratique ba pratique mabi ba kutana na nzambe ba kufa kana ba nzela ba okendele wana voilà to yepe na belé ya lobalelo faut ta lumière du jour ya meto suki si na biso a pona ba lelo oyo ba fi ebele bango sa cop na même na réseaux sociaux si au mona zo tcha ba vidéo mo ba TikTok binaka ba se niveau bina mutakala ezo lakisa ke cop na nga yango wana benganga ko privé so komela ba so s'abonner pas na ye ya s'abonner de donc il faut que ninga obina bilati la ola ça ba sima moi sima donc il lakisa de que non ça ka yo biga soudia ba sima so ya na sala makambo yo donc yo benganga to kosola so to yoka na so ndenge ezalaka voilà et mot de la fin et puis pour le belelo ko wana to succès na biso mes amis mes frères mes sœurs nous sommes presque à la fin du monde soki okoyoka biso soni te yoka nzambe soni moto asala yo atio na mokili akotuna biso na tango asuka nzambo asala mokili na ye akotuna biso na tango asuka yeba ke toana 21h oyo elobi 21e siècle toza na 21h à mokili la Bible dit 2 jours un jour vaut 1000 ans et pas nzambe tango biso tokokanisa toana 2000 ans et pas nzambe aka 2 jours et il nous a promis qu'il revient bientôt wana cela veut dire que je peux venir maintenant. Ça dépend que de moi. Voilà. Donc, tant que vous avez retard, vous avez la Bible, vous avez l'Apocalypse, vous comprenez, la Bible nous parle beaucoup de choses. Oh, déjà, tu vivre. Tu vivre la guerre, tu vivre. Oh, ils ont presque au-delà de Sodomie, s'il faut le dire. Sodome et Gomorrhe, ils ont été. Il y a Niama, Zobimana, Niama. Nous sommes arrivés presque na niveau ya moto azo bima na moto ça dit ngana mwasi na nga koto to bima garçon mo koto azo bima na mobali na ye ça dit mwasi mibali na mibali bazo bima na kote kuna mwasi na mbo bazo bima na même salle et comme déjà ko salama donc c'est pour dire que nous sommes allés au-delà de la sodomie repentez-vous biso nyonso toyebi nzambe na biso moto na moto yebi ba intimité na nzambe voilà en tout cas to luka to sambela mingi
bino pe bato boza ba yuma ba influence ka bino facilement kende ba influence o lisu yo po kufa lisusu comme ça tokuta na tango suka kuna okotumbama na moto ata pasi eleki nzambe kotika ngate na ko CDT na koma PD merci sala ngote na ko bima na mboate ya mwasi to na kozwa nani kimobali na ngate to etolo mona ngate na zwa ngona koto ngona munoko soso to na sima ya soso na ko sala ka ya ngote nzambe ya sala ya ngopone kota na kati ya kibo mwasi or mi kibo mwasi ena place muso ekokota ka jamais na sima na ngape basala te pona koti sa sala ka pona bimisaka salite na bimiseza pe na place ekendaka kaka na toilette na otika ko tsango na munoko wa mutu te bandoki bapumbwa na butu. Voilà. Ça fait très mal mon cher. Très mal ya royo ka très mal ezo sala penda passe. Lumière du jour Tokomi Nasuka Yamsi Ambe. Je salue ma femme, je t'aime énormément, je salue maman Néné Toko, je salue maman Martine Toko, je salue papa Adolphe Toko, mobali et maman Angèle Toko, je vous salue, je salue tout le monde qui nous regarde à ce moment, maman Véro Balissa, je te salue, Roblex Moscador, mon ami, je te salue, je salue tout le monde à ce moment, tout le monde a besoin d'anga, écrivez-moi sur Facebook. Yam Siambe directement Bozwanga, je ne vais pas trop donner mon numéro. Donc si vous looking à Facebook, Yam Siambe, au moins Facebook on a là bazin na chapeau, on a dit dans celle ces derniers temps, au komelinga to so la vite fait kuna rande to beta masolo, nzamba pa mbola biso soga zongi te lobby, to kuta ngana binomba la ciment. Mais je ne cesserai jamais à robeta cete, ba no kobotika ko koma basi, ba pasola rabno na ciment. Et à to mingiti. Voilà, merci. Merci à vous aussi, c'est merci beaucoup. Merci à Ngoyi. Christian Ngoyi, merci beaucoup. Et puis Gilit, merci en tout cas. Voilà, merci Yam Siambe. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Ça fait très mal. En tout cas, tu as mingité lelo. Les cas deuxième partie, tu peux savoir détail à Maramou Soussou. Oh, tu bombi. Vraiment, tu as l'obé l'angoli Soussou. Merci encore une fois, Bozaki Bide Bolandek. Papa, Maradona a mis ici. Il y a maman Nanouche a mis ici. Salutation à yo. Mingi Boza Olanda Biso. 6 ans bombé depuis les États-Unis. Salutation à yo. Bon séjour à toi, Rolé Mangala, président Rolé Mangala na Canada, Fondation FRM. Salutation à yo. Amokachi Kamo, Yajili Kamo Obama. Merci à Christian Ngoyi qui est derrière la caméra. Merci à Gilit. Bozaki Souna Bailema Oyo. Biso na bino to la prochaine numéro. Bye. Merci. C'est quand je te dis, à 8 ans, je ne suis pas dormi aujourd'hui. C'est quand je te dis, à 8 ans, je ne suis pas dormi aujourd'hui. Ni a ezelo to kendaka ko chango na place ya secret. C'est difficile au monde. Muto atelemi kuna atala muto zo sumba awa. Voilà. Donc ezelo oyo to sala rango toujours dans la cachette. Presque mon Bible lobi bato oyo bako kota bato bako za na marque ya front wana bako za la kaka 144 000. Seulement bato bako kota lola. Voilà. Mais aujourd'hui, chose grave, l'homme s'est transformé à un animal, je ne sais pas. Parce que les lois, même Niama, Magamou Batouba, ça n'y a pas de salangoté. Moutafungoli, Mounokone, Mouta Sumbaliko, ni côté, apparemment, ni Moutona Sumbagi, ni Moukier. Allez, y a Moutouf, moi, moi, s'il vous plaît. Azul, on l'aime, on est à la Nini, si ya mobile, si ni ezobima, a Ocharawe. Ni ya malibanki ya ojo luka libanki ya mobali te bwa sangisa nzoto. Ligorodo ya mobali ako luka jamais ligorodo ya mobali. Ni mbwa sangisa nzoto na mutu. Ligorodo ako koma jamais na idée azwa nzoto na ye asangisa ngona mutu. C'est impossible. Lelo yo permet moi komona moto il se permet ya kozwa nzoto na asangisa na mbwa. Lelo yo okomona moto azozwa nzoto na ye asangisa na moto akufa. Moto azozwa nzoto na ye asangisa na nyama.